Likambongo ezali lobi na butu biso batozaki na matanga wana ba comédien on peut on dit bino nyonso ko bokota na fenêtre ba msu batangela ngote bino nyonso boyeka na matanga ndenge biso biloko matalisa soki 16h ebeto te poudre faut de tempo mibala poto lokwa ba chaîne na YouTube ezo ya balinga bino bozo tana ba misapi na kata matanga parce que matanga mama charo to mona ba matanga ba misusu ba ya kana ba provision au mona première dame mon ba ya kana ba provision na peut par rapport à comment to tanga te première dame mon ba ya kana ba provision mona conteneur mo ba provision e ba saka loso ba saka soso ba saka nini ba comme même ko wele lango par rapport à famille au moni mais to matanga mama charo ti lelo to moni ete ba comédie mingi ba illettré batanga te c'est ça ba illettré batangila ata comédie batangila ngota journalisme batangila ngote Maman Annie a lobby que non maman Chako tika la kobota te parce que famille maman Chako ba linga basa elo mo ba bimisa bana moko boye ya lokuta po ba liande ti gouvernement que leki ya maman Chako yemoko a confirmé na monoko na que maman Chako tika la kobota te mais a bokolela nde bango bana na bango nyonso tout omoni akinde ti likonza famille na mande mo boye OK no place mo boye ba sentie oboti oyena mwana pa maman Chako bokolelio. Voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes, na chaîne Nabino, na site Obolingara Mingi Congo Source Télévision. Ah, na Congo Source Télévision, il y a tout le monde PC la macambo, en landenga mamdenge tali. C'est bien moi, Glody Moutombo, les géants de la presse. Bobina Congo Source Télévision, moi, Marambaro Lobela Ezali. Toye par rapport, il y a analyse à Marambozo, les canaux internet, moi, Marambozo, les bele, tozo et bate, Yango Toluki, ton frère Nabiso Moko, Master depuis Fasik, Lelo Siko, Nandenge, ya Topanzante. Je profite de l'occasion pour faire mbote na bana membre et tout Bobby bana membre ba fia lokolo pepele. Je profite de l'occasion pour dire bon séjour à toi Charlène Lamba depuis Dubaï. Bobby ba fia lokolo pepele Tinan Tumba depuis 0033. Ma patronne Lisa Love Kalafaya. Bobby yo la patronne on dit ndenga kin kalati. Voilà Ruth Mutombola Moseka grâce nyota moi Sinzambe. Bobby wana ba fia bana membre makolo pepele. Bon tokende moi rapidement déjà là ils ont invité dans un plateau lelo bonjour Suleiman. Bonjour à toi Glody Moutombo Bobby, donc le géant de la presse Mbotenayo, na PCP Mbotena boss nanga Jres Mboni depuis 001 Motema Karine Mboni. Na PCP Mbotena ba sœur na biso ba yambi biso awa donc ba PCP biso ba gitsa ovanda malgré tout ba kombote donc bon ba miyebi Mbotena bango na PCP Mbotena ba tutu bolanda biso et donc voilà sujet le ming sona ye na bengi Glody Moutombo ça parce que matanga mama Chako tomoni ba bengani mama Pembele mais est-ce que raison ba bengani mama Pembele na matanga mama Chako to ebité. Voilà, yango le robelanga na batu bolanda biso ba ebité yango toye poto lo benango mamuke pourquoi ko bengana mutu matanga loni ko sala que même mutu akufi aina matanga ya mutu o bane ko sala na théâtre bozi bo bengani donc ayaki même si abande ko bela l'hôpital ko tala donc bo bengana ki yende déjà l'hôpital. Alors on a matanga azomona na te donc to lo benango lelo na yo di mutu Suleiman bino ndiye par rapport ya makambo ngo ndiye yo zalipo on dirait yo déjà na ba niveau ya jour et bembe déjà zalaki bino de bozaki na terrain donc bozana ba précision plus ya makambo ngo ce que to bino bokoma ki sur place ko yoka ki mama Pembele ko bengana c'était dit à quoi ouais parce que biso to komi na ndako mama Chako et pas leki na ye mama Annie na Vista donc Vista juste en face l'église à pasteur Dayo Samuel juste en face l'église pasteur Dayo Samuel au côté dans le pan donc maman Annie avant d'avoir leki ya maman Chako donc to komi wana to moni mama Pembele aye mais atelemi musika aye matemi musika ndi ba journaliste quand nezala par rapport au look information to ye to pusani wana to komi wana to cheba micro na biso pa mama Pembele boy donc abandi ko expliquer que non ndenge zaki wana il paraît que na ba kota suka ina mama Chako banda osimba sute et banda osimba sute mais era yo ki ke mama Chako azobela habité il faut naïa parce que wana base nanga par rapport à neto banda ba théâtre na ba kala donc tout le monde ba théâtre o banda ko likana RTNC wana donc ma maman Pembele bazala ba mama Chako bazala bazaba icône oyo ba simbaki théâtre na ndenga ba kala omoni
ezaki ke pena chaîne natango po na ba série wana chaîne yaki ka moko RTNC donc bozela théâtre na soki leka e bano leka na poko so bandingi mo RP ba rediffusion nango sala marathon na ngo ke no ba mama pembeli bazala ba papa masumu de prendre bazala ba papa masasi bazala ki ba papa na biso ba kufa pe batika biso omoni mama shaka habité wana base nanga par rapport à ndenga bakala ba nini ba longtemps il faut na kende kotali l'hôpital à quel hôpital boé donc ba maman famille maman shaka o musu bazaki wana ba bengani ba habité yo awate parce que bande ko yo kana soute melikambu ba welela à l'obité mais c'est sûr que ba welela ba maman boya par rapport à musala par rapport à boulot yo yebi omoni par rapport à ba boulot yo yebi mais siko eloko oyo e poussé ngai na les émissions les années parce que wana eza na situation moko cas de maladie mutazo bela même à tabo manako quand tongo yoki muninga za na passe il faut qu'il ait quand même quoi système muninga maintenant pourquoi bino bokokyo boya ke ba système muninga na tango passe bozi bo bengani pe na sangwali we to moni mama shaka te mu panzo ndire mwana moya mawa et maman pembele atemi mu panzo ndire mwana moya mawa alors que bazaki na ba finité na maman pembele malgré tout ba makambo yaki bakabana ki ba quand même bakabana ki te me ba benda na ki voilà mais c'est apparemment phénomène il y a benga na ba artiste na kati ba matango ndiye so se répéter trop phénomène il y a benga na kati ba matango ezo se répéter pourquoi parce que toi na Congo toi bata buzoba na mi longolité na en général toi bata buzoba parce que to tikala on n'a jamais que na poto artiste moi kufi bando quand on tene tel ba ke ba bengani omoni to mono ka ana matanga papa wimba ba bengana verkis ki amongana ba bengana chala mwana ba bengana batumusu ba yaki woni pas maman Amazon. Donc voilà comment Moutio Oana passi au garder rancœur Wana. Donc aux unes on passe une autre pandi mais aux unes place na kanda na rancœur oyo zaranango envers Batu au gardant on thème aux unes muto soit na matanga na biso na bengana e. Donc au monde attaqué que non aye quoi assister on a passé. Preuve bala que ça image moko ya mama pembele na matanga place matanga ezana oswe ezate parce que nga de kuna bando ki ni matanga na mona mama pembele te donc to retenir que mambone eza solo voilà to retenir que eza solo eza vérité c'est vrai c'est que pourquoi boko benga na matanga raison pena eza nini baweleleni ezaki ndeti ngana to zabo glodi mutomboleno ke non elo mo salami parce que place bat bazali makele les anga raté mambo ezanga raté mambo elekana toujours que non to bena to welele mo elo mambo omoni et yaka na pe mais to ko bongisa na biso par après et ko ça m'appelle que non ngana zuli comme mambo glodi mutomboye ko tala ngake banini ngana na en mesure ya kokutana na okutana na mamba famille ngaba ba jusqu'au ba bengani est-ce que penali kamane eza bien pour ngana fa mama shako na mama pembele bazaki pena batu moko ba ki ya kokangama donc elo mo ko ya etie bango boye mais bozonga na bango omoni singa famille bende na mais jamais katana omoni jamais katana donc yango wana ezandenge moko kaka bango mo ba comédien na ba vanda bazo sala ba analyse ba comme po bango na ba comédien na biso ba journaliste tozo ba analyse outé bango mo bazo vanda ba sala ba analyse ki par rapport à Maramba Matangeleka qui y a papa y a basila tout le monde qui tata moi c'est tendresse bisalu nenga salaka bengana qui comédien ou aleka qui pour nos finga mams mais bango moko ba comédien bazaki ba sala ba analyse kaka bango wana ka matanga ngono ngoute l'équité ba yena matanga mama chaque suba o bande la même eloko apparemment bisonios tozo e banalise au monde siko batu ba na information pena bien te batu ba bengani mama pembele na matanga mama chaque eza famille ya mama chaque en plus na matanga mama pembele zo ko mate omoni azoko maté na peut so bakangi ndoki so basale nini mais je sais pas azoko maté parce que ba bengana ke depuis hôpital depuis qu'il n'est pas la maman chaque en hôpital omoni et en plus batu oyo bakota barando batu ke non ngai na confrère na mo to na rando bino bato bobowe la succès boyaka ko benda succès ko fier la succès de balobaka o ibanga ma succès na ngamo ndambu na nango boye wana bozi bokoteli nga sot bokoteli glodi mutombo par rapport ke bo benda ma succès bo benda ma ba vie omoni er siko ngana ito kokutana parce que ndeti na kawana ba bengana ki ba falon bito na matanga ba ya ba sila bisalo ba bengana bango pourquoi
parce que bango bazwa part ya Ursule Péchanga ba finga si la bisalo mais est-ce que ba moni Ursule Péchanga que non par rapport à ba famille par rapport à ba katimini Ursule Péchanga depuis sanga matanga ya Ursule Péchanga ndoro zonga cheta ndoro la pa basila na matanga est-ce que wana ce que mutayi bien mais en plus ande ko éviter caméra mutazo ya tapo biso ba journaliste to rakara toye to zuyo to lobiso likamambo après to qu'est-ce que to pibilion na bande mambo to koti ba munga na ba pilipili donc ezongeli na yo mosko na ndenga mabe mais est-ce que yo moko oyeba que non likamonga lobaki on pona boyete mais na lobaki on pona boy omoni mais est-ce que si la bisalo na Ursule Péchanga ba yokana comment est-ce que bato ba bande ko côté là banozo ba parti ya moko na bango ce que batikale na soni omoni batikale na soni donc il faut éviter ndeti na cas oyo donc il fallait que yamba maman pembele bien parce que eza na cas ya matanga parce que ebembe na mutu oyo aza vivant donc jamais bakoko za na rando parce que ebembe na rando ebembe na mutu vivant donc jamais rando kokoko za parce que il est déjà couché mutu mususu atikale déjà vivant o wana botika nende il faut ko meka ko arranger na ye parce que maman chako déjà akufaki aki donc atiki biso omoni ouais voilà Suleiman, par rapport à phénomène où il est actuellement, banda matanga ya basi la bisalu le tout monde na matanga ya mama Chako, biso ba chroniqueur, na ba comédien tozo ye banate biso nyos to gomba journaliste, bino bato beaucoup fait limutu, boye batozo mona bato bamsu bazolela, bamsu na ba téléphone liko, bamsu na ba caméra, bango neso bongo ba journaliste, est-ce que musala na biso ba journaliste na ba comédien to ye banate. Kasi on dit que wana ba benga ngolo koso mbongo c'est ça parce que mon biso ba journaliste ti to kota YouTube te bi ke noto YouTube po to lu comme là na biso to ben na likonda to lu comme là na biso to ben na likonda bonjour ingénieur Marlos ingénieur à team papier de télévision to bi ke to YouTube to lu comme là na biso to ben na likonda omoni to kota là par rapport à ma famille par rapport à banini to apena ba besoin banini mais est-ce que bango depuis ba timbela ke na YouTube to comme ben na malikondo ben na $10 ben na na fin du mois pour ben di 100 moi 150 moi $60 par rapport à ma Congo Source télévision au moni que non bango ce ko wana e koti bango mtima babité biso mo pe photo bando lié donc alors que ba boss en raqueur ba liara déjà na ba théâtre ou ba sala ba poster na chaîne na bango si on a ka o bino bana matanga boko ko jouer ba rôle mususu te muto na matanga eza muto fa vanda na se il faut tika no babilo mususu to mona que non muto na matanga pena que muto aye tom soit à sala commerce muto aye tom sous client aso babilo pani aboya bino te ka te parce que na matanga na mawana na pasi na na se omoni mais ce que bango boye bana wana telingo na sa que non balingani no te bango moko na si ko so bino mono bolingani te bat boyo linga bino ndenge nini pe bato esengeli balinga bino fo ba uta wapi bino mono fo bola sa que non bolinganaka omoni bino mo fo bola sa non que non bolinganaka po bato ba ya balinga bino ba soutenir bino omoni c'est ça. Voilà, Suleiman, makamango ya ba comédien, to ko comprendre te. Le quoi bango ne soit lingi ba comme ba journaliste. Na ebité bino ba posaki sur place na mort pour nga na zo moi tenter mais bino ba sur place na mort et ça ma ndenge nini ba comédien ba ki ko filmer corps. Ba comédien ba filmer corps ya mama Chako ba koti corps mama Chako na kata mutuka donc yo bimi tuka ezara na vitre bo par brise donc mena ndenga ba kati corps mama Chako bandaki omonana bazui ba filmer corps mama Chako pe ba ke plus loin ba poster ba pandi image wana donc eza elomo o choka ki bato parce que ces aki journaliste net Karine Mokondi mtasala ki on matanga Marie Misambo balinga ba kangisa e omoni mais ce que loko eza bango ba comédien bazo se couvrir bango entre bango na bango muta publier vidéo wana oye bana. C'est ça. Omoni, muta publier vidéo wana oye banate parce que c'est aki chroniqueur, balinga ba komisa likambo grave bazongo ba bikete, ba chroniqueur ba mabe, ba tout monde boye ba ka kopanza, ta eloko ba sali ba chronifuati nde ba komo benga. Omoni, ba chronifuati tala ba yakutu na matanga te derrière et comme ebele. Alors que bon mo ba sana que bon mo mbene bazana ba comédien mingi, ba illettré batanga te. C'est ça. Ba illettré batangila ata comédie batangila ngota journalisme batangila ngote. Mais par contre, on a YouTube, basali des missions, basali des nini, comédie, muta porta bango rigueur, athée. Et en plus, pour la rumeur qui circulait que maman Chako a botaté. Wana na yo confirmé parce que ebimi na monoko le ki na yemoko maman Annie, maman Annie a lobi que non maman Chako tikala ko botaté parce que famille maman Chako ba linga basa elo mo ba bimisa bana moko boye ya lokuta. Pour balier le gouvernement parce que maintenant ma Chako est dans gouvernement si le programme est parce que eza na maboko gouvernement parce que si ça tenait que na artiste mais déjà bimaki par rapport à mbongo na maboko cotisation ba Chaka
mais si qu'on famille maman Chako ba créer ba fonder ba na mo boye o bazala te o ya lokuta parce que leki ya maman Chako yemoko a confirmé na monoko na que maman Chako atikala ko bota te mais a bokolela nde bango bana na bango nyonso tout omoni aki ndeti likonza famille na bande mo boye OK no place mo boye ba sentie oboti oyena mwana pa maman Chako abokoleli donc aki maman moko abota kité donc mwana na yemoko biologique boye abimisa yemoko na libumne azati omoni mais aboko di bana bandiko na nyonso ndeti bana yemoko parce que batutu ba lela kuna mwana maman Chako azati ezaka bandiko na ye bana bandiko na ye ba cousin ba cousine et tout na ba quelques artistes mususu baza kuna et bon retenons que matanga maman Chako eza maboko ya gouvernement wesh pour programme na ngoti de l'autre zelango ezo bimate omoni parce que il y a un gouvernement d'ici le programme ekobima et en plus bateau bayaka ko sala babuzo bana matanga bateau il faut que yoka soni bino boye matanga comment c'est fait bino boza ba artiste soi-disant ba artiste o ba yebana moi troté omoni boye beaucoup mo sa babuzo bana epte soko yoki likambango voilà likambango ezali lobi na butu biso bato saki na matanga wana ba comédien on peut on dit bino nyonso ko bokota na fenêtre ba msu batangela ngote bino nyonso yeka boyeka na matanga undenge biso biloko matalisa soki 16h ebeto te poudre faut de tempo mibala poto lokwa ba chaîne na YouTube ezo ya balinga bino bozo tana ba misapi na kata matanga voilà ba désordre et ça là voilà ce qu'on a epte so ezaki to ezalaki nini bato bakomi ngomela diamba tina kata bunda kwa maman Chako na matanga parce que batie moi catafalque mo wana batie photo maman Chako batie ba décorer ka ndenge ezalaka bato boko mingomela ba diamba wana na matanga bato boko miko ya ba whisky ba masanga makasi ko moteka wana na matanga voire même ba ko moteka tina ba drogue na matanga donc bato ope ba kokara kwitité boko mo sa ba délire na bino na matanga donc bozo simba na nzoto na matanga ba bitumbezo bima na matanga ba makambo oyo kutu mokili soke yoki et ça soni et ça passe bon ça on se na matanga ya mutu na bino soit disant bolinga ki est-ce que bon penzi za kitoko voilà que mutu monoso na yo tom mingi penza te na bide so ba kezo msuiza voilà et lo kwa suke tikali na so la non Suleiman ezali conseil nini oko pesa na ba comédien au boyo la maman Chako na matanga ba se comporter na façon parce que comportement na bango déjà na matanga ba si la bisalu ezala ki de amabi ezala toujours ba conseil ezala toujours conseil on pia bango ezaka bango mo ba laksana no ke bazaka na bolingo entre bango po ba linga bango omoni so bino mo bali bota nanu bwana papa bwana mama bo bandeko bana o papa na mama ba boti donc bino mo so bolingani te donc bozo ba punition belé na para ba parents donc ba parents ba ma d'occuper bino te ba ko bana to bota ba lingana raté no bango moko est-ce que so to bito sai la bango loko est-ce que bozana unité donc et kende bongo donc ba mo ba zana na unité ba lingana parce que gouvernement pour gouvernement aider bango et cha bango maboko omoni parce que matanga maman Chako to mona ba matanga ba misusu ba ya kana ba provision au mona première dame mon ba ya kana ba provision na ebité pour par rapport à comment to tanga te première dame mon ba ya kana ba provision mona conteneur mo ba provision e ba saka loso ba saka soso ba saka nini ba comme même ko wele lango par rapport à famille au moni mais to matanga maman Chako ti lelo to moni ete ti na ebité so ya ki mais ti lelo to moni ete non écotité biloko wana nyonso tout et c'est la première dame honoraire et c'est la première dame oazasiko donc si lelo eloko ezo salama ezate donc bon luka pena eloko nini pena et ça la que mambutu wana ekomi na bino po o no mona on dirait libabe oh ils ont dirait libabe donc bon luka bo changer manière de faire na bino bon luka bo changer pena ezali na bino vis-à-vis ya ba makamsu ya mikemke bo sala et pesa le coup moté pesa bino mo honnêteté omoni donc c'est un peu ça conseil na kokyo pesa bino pe bo pesa ndiko na bino valeur bo tika pe ko benga na bato mususu po na mona ki que mame pe la pe déjà ba manka ki respect na kata matanga et pas manka ki respect et pas comédien moko wana ko ba ni ba bunda même na mame pe la omoni donc respect déjà comme ko mankame wana na kati na peut soki loba makamwango respect déjà comme mankame wana na kati donc voilà merci beaucoup na Glody Mutombo conseil na kokyo pesa wana pona lelo en attendant to la programme ya matanga maman Chako et bima to yaka devant la caméra de Congo sur cette télévision pour nous informer bino bat bolinga biso bat bolanda biso bat boara na besoin information ya solo pe ya sir parce que biso to kitara sur le terrain to zeli une information to yeto balancer les bidons donc voilà merci beaucoup voilà ce qui nga conseil on a ko pesa ba comédien zali ki to la maman Chako na kimia
bamatalisa oyo bozalaka soki ere ekoki boye bote babote boye wana na matanga mpona kolakisa batai na babilamba bolakisa biso noke boza na mawa boya matanga naturel sans kotia babote botika mpe kofanda na baterrasse komela badiamba kosala babiloko nyonso ezokende ndenge moko na matanga te. Voilà Suleiman, question ya suka oyo mpena elongolaki nga mbangu na ya koluka yo ndire question wana ezali fona azala no direct Suleiman problème nini lelo Suleiman parce que nga na yebeli na papier ya Bedi TV problème nini ezali lelo Suleiman ou se retrouver na ba chaîne misusu et papier ya Bedi télévision ndiye makambo ezoyokana te eza YouTube donc YouTube etambola bongo donc exactement que non kuna na longwe ou soit likambo esalamité eza YouTube donc nakoki osala ta na 5 chaînes omoni nakosa ata na 5 chaînes eza en YouTube donc ndebe na sali botam super lelo lobby na tournage na team papa de TV est-ce que oyebi te donc wana eza maison mère eza ndako bayambanga kitoko donc okelo ba mabe po na ngote donc voilà donc eza ndako na papa Bedi c'est mon père donc voilà kitoko mamuzu eza bien. Voilà, je profite de l'occasion pour présenter ma condoléance na vie na ngai Prince Bakali ou tu perdre papa nae vraiment je suis de cœur avec toi mon vieux. Ouais. Suleiman, mot de la fin no bon lelo ezani na mamnos to papoter. Ouais, mot de la fin c'est que non, continuez de nous suivre massivement parce que nous c'est déjà Tolobi abonnez-vous massivement sur Congo sur cette télévision. Bon mon trop na pesi bambote na pesa pimba mbote na pesi bambote na boss na Rondi boss live depuis 0027 en Afrique du Sud Bobby Gianni lo pala leteta donc Bobby bino de base ya héritier Watanabe kuna na plus 27 na pesi bambote na boss je reste mboni motema ya Karine mboni na pesi bambote na ingénieur Marlos Bobby ingénieur à team papier Bedi télévision na pesi bambote na Tariq Ngango le richissime na Jenny Alao Jan Invincible digital la lumière de la presse na pesi bambote na Karine Mokonzi la baronne na batutu boli donc il faut continuer de me soutenir partage na bino na page na Facebook nazo mona ndenge zoya ezokende ke somo ke mal na pesi bambote na ba fanatique na ngatu ya TikTok donc bino pe kalate na ya na bino donc no boa ka bino mabanga mo ya somo merci na yo Glody Mutombo pour la présence donc aurait aussi l'invitation merci beaucoup. Wesh. Voilà, comme nous avons souka émission, nous luka qui ndenge par rapport à l'invitation na zoe ko luka ko sola moi na confrère na ngai Suleiman. Merci lisou na bino ba abonné à Congo Source Télévision pour na confiance pe opportunité bo message na ko pesa biso voilà na profiter na occasion on peut se joyeux anniversaire à toi Tegra Kambembo hein. Joyeux anniversaire à toi mon petit. Na profiter pe ko pesa ba mbote na bana membre tout ba fia lokolo pepe le ba fi ba zwa tongo hein. Bon séjour à toi Charlène Lamba na Dubaï, Tinan Tumba 0033, la patronne Lisa Love Kalafa bientôt na Mabele. À toi aussi grâce nyota moi Sinzambe, Rims Mutombola Moseka. Na pesi mbote, quoi soulé. Voilà, Botika toujours branché et puis connecté na Congo Source Télévision. À la prochaine, bye bye.